Akangu pe bangankolo wangai Telespater. loyeli malamu na makamabuki. N'importe quoi. Ba 500 euros popo tindelanga 500 euros pa noela madinga. Mama yoka na finga bango. Bino botindelanga 500 euros pa noela madinga. Fisto koloke yo. Otindelanga 500 euros pa fisto madinga pona finga niki no. On a bisala ba preuve. Bona bisala ba preuve. Otindelanga noela pesa. Oboya kotinda na kombo no pesa noela madinga tindelanga. On a bisala bino. On a tanda bino. Opesi kofati ofinga niki koloke mto tinda e abata fa lipo botinda penga. Na toya koloba yango epa ya bato bafingaka niki menga tongo midi poko ngai papa kulutu ngai mutu nazwa responsabilité ya koloba pe na part ya bana mibali pe nakota makambo yango na ndima bobenganga pd na ndima naza pd na ndimi On avait quoi? na ndima bobenganga pd na ndima naza pd na ndimi invité à la retard, biso de parler les biso sur grossesse, sur test ADN. Bandeko oyo pe bozali ko chatembe boya koyoka. Oui, eza mama obomba te, elonga bana nde to kolakisa te. On avait quoi? Eza mama obomba te, elonga bana nde to kolakisa te. Eyoka nye. Nzoka nde test ADN sala ma rappel à libumu. Toboyi nde ko tia ba papier na réseaux sociaux. Toboyi. Mais ça la magie déjà. Allah. hein? Pourquoi? On avait quoi? Toboyi nde ko tia ba papier na réseaux sociaux. Toboyi. Mais ça la magie déjà. Eyoka nye. Je respecte. Tu la fermes. Test ADN au basali, zemezali, ya tata mapasa. Maman na bango zali nani, maman Niki Menga, maman mapasa. Eyoka nye. Malgré dans le français. Malgré dans le français, mais tout ça à mesure qu'il y a l'examen message naé, bande ko croire pe na message wana ponga na autour de information à la source. Mais information pe na la source. Marambo to yo mona ye oni ka cheze malibumu, oni ka salibo. C'est faux et archi faux. Allah. Obonde na salika makambo boy okomona siko bato ba contrat niki baroya siko na analyse na bango la con baroya kosa ba analyse na bango payer la con na lobby boy ngai naza journaliste tant memeli nga information na confirmer en moté mais na yeko informer la team niki Non, pas du tout. Correction. makambo to yo mona ye oni ka cheze malibumu oni ka salibo c'est faux et archi faux. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Elle est bien enceinte, hein. Je vois pas pourquoi quelqu'un va se lever un matin et dire qu'elle est enceinte, ça n'a pas de sens. Elle est bien enceinte. Aza na zembi, oui, tondimi kota nga na ndima nyoso ponga papa kudutu na robo elo te na ndimi. Maman langa eza Catastrophe. Obengela ngai na lobi boy bande ko bosalela biso ba analyse la compte o eza makambo na biso ya la team niki information na biso bozwa ya ngote na lobi bande ko eza information na biso bozwa te bosalela biso ba analyse la compte. On avait quoi? Boy bande ko bosalela biso ba analyse la compte o eza makambo na biso ya la team niki information na biso bozwa ya ngote. Ils sont compétents, mais ils sont pas vu les phases là. Oui, c'est clair. C'est clair net. Poutine, tata mapasa skamseleo. Beta na binisakala na zobi zapelelo. Master nanga minene na yo ego misayo. On va changer de chapitre. Donc, bien, on a analyse à Zé, merci, Simon. Et on a retard.
Bon, avancé, pardon. On avait quoi? Donc, bien, on a analyse à Zemia Simon. On a retard. Bon, avancé, pardon. Mayele ya kibomoto to boyi to sala ke mission na lobi posa la buzz mais ata mayele ya kibomoto ke bezo na olinga na sala est-ce que na ta la buzz pe ba calculer ba planifier a buzz Karine Mokonde apesa bino cours a buzz bien te buzz ba calibra ngo ba calculer ngo tala nani esika ba suka la buzz nani comment nene kombo kiminga o amande fubola da Costa base moni base nenge lié da Costa na équipe na base ezali panangu bate base wana peka posa la base il faut za na mutu faut za maele Marie-Laure émission na lobby oyaki na ko sala base dossier afali esila ki batu na internet batikinga ku baselenga be émission lobby ba finginga na bana mwa salté ba fingi nga po anini na bomi actualité na BBC ba vérité na bomi actualité moi ba sa sous analyse ezate ba fingi nga ba fingi niki nga ku mafinge kota ka ebimaka nga so mto fingi ngoza wana sena nga ozo comprendre alors tant ozo lingo créer buzz il faut chaper maele na kati ya buzz wana otala ke na buzz on azo créer ba avantage rozala boye mais ba désavantage à bezo yango na yango Marie-Laure fala ko calibrer base na yo tchela mo intelligence pour les cas propres parce que bezo wana sali lobele qui trop sale oko sala pe base na yo ba fingi pe mutu te ngale mission na ngana permettre ba finga na te na permettra ba citoyen te na permettra ni ba citoyen ni kini fali parce que non sala ana Ozalo kuta moko ya kosakana te. Ozalo kuta ekofuta yo te ekomema yo nulle part. Analyse natindi mutaya ko benga ta finga aweza ba compte à rendre te awezo moni ko sana mwa maele no mwa mukyo lingo pesa mwa conseil mwa idée to yambi yo to lection opeside na alors nenge toyebani biso nyonso nenge tozalaka boye nde na fandi boye mutu moko afa émission abengi nga Sara yo na posa na loba ba vérité okanga nga po nini mwana musala fali boye na boye ya est-ce que oza sûr nga na olexe émission so ezaka base planifié te non olexe te yo bandi de ko finga nga na obano lection ndeni non l'exote émission Marie-Laure asali le beze émission ya buzz a planifier émission na ena fi wana ke yo banda na émission déjà so banda ke ana fi wana na téléphone donc muto fingo déjà avant émission moi suis quand même courage ya olekisa une émission à titoyer nana à titoyer fali soit disant pour batu bando finga niki kezande kwa niki batu bando finga niki ke ezande kwa niki mutaya ko confirmer biso zemi ya niki eza buzz na osalaki eza ndenge bozo coopérer mikolo bozo travailler en collaboration koluka ndenge nini ya kosalir mwana mwasi ya batu o azali nimbandanana o azali ni mwasi ya fali bazalaka pe suste bon loko anga peta musu nazoyeba bien te oncle mutako ya ko éclaircir biso makambo wana nyonso muto bengi kana émission mbala moko yo Marie-Laure fali afuta kayo wana eza ba triangle oyo ko Marie-Laure ngana za na vandi na ba grand bato ba triangle bata maele ke triangle azobeta po ye bango foza maele donc otindi mutu mo boye oyebi si pe ke neza na fofinga pe fali fofinga pe nana po ba comprendre que ça ya solo eza buzz te ya toyebi ba triangle wana nyonso parce que oyo ya koloba la munoko et ya vérité te
Souka nango ezala ke ba wario ba mona ke Niki azo utiliser ba tu ba leka na ba émission ba lo baka na zemi po ba détruire couple nana yango idée yango wana. Oh Niki ayebi ne maman wana ti. On avait quoi? Oh Niki ayebi ne maman wana ti. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Azana ena ngamo kutwe bande ko ngamo kuna za awe. Mutu mo akomela nga avant-hier. Abi nanga akomela nga bi bonjour Sarah. Tu vas bien Gabi oui. Natuni c'est qui s'il vous plaît singa c'est Niki menga Barcelone. Tala mon kilo ezana makam. Gabi a bon oh oui. Na linga juste na confirmer yo ke nazana zemi. Bato ba lo ba ke na zemi te nga na zemi ya 6 mois. Kala mingte na obota donc akotanga lukuta mo boye to akotanga dossier moko boye o nga na maîtriser na nte mais na ya na confirmer batongo donc bino bwana on a DG biso to commencer à la CNG te bo ya bwana retard makasi bo mata. Oh, bossa analyse à 6 mois. Bosi wapi? Yango wana nde makambo mama. Félicité nanu baba hami balé. Hein? Quoi? On avait quoi? Mama. Félicité nanu baba hami balé. Donc, bandeko nanga biso toza dia na 5G. Baninga batikali bazo progresser na DG. Allô, bonsoir. Allô, Sarah. Bonsoir, Yaya. Bonsoir, Sarah. Au bandi live. Naza na live mama yondo zo raté. Biso a toza dia na équipe à Barcelone. Il y a une équipe à comprendre. Tu n'as pas de bébé. Aboti déjà ou bien non, il est battu. Yaya. Barcelone, équipe ezobeta spo ezabe à Barcelone contre bafana Afrique du Sud. Ozo ye bangote. Kota makambo za ya koinda mama, kota. Nzambe. Bande roso bengi odimne yo moko nanu son. Odimne ba mama ba ko féliciter nanu. Totiki bango ba féliciter na banda sko explication. Non, toi 29 minutes. Bolinka na loba boyo si sanga na posta. Toi 29 minutes. Petit ka batu ba exprimer sentiment bango. Bobi niveau na troubla batu mutu te tant na sala ba émission na isara bino ke na Niki azana zemi. Mais dans quelques jours tant que choc pression lesquels qui boma moto FAP4 na bomi siko moto na ça qui bino mais ekoinda babazo féliciter. En tout cas bis to bossa na avant. Ou tout ça la live même pas 48 heures na noko. Noko lobi ke moi c'est moi na bon asa déjà na couper. OK. Sikolo awa boti ezoli banate presque moi na ya nani. Mais babani déjà vous passe ma félicitation. Merci vraiment pour la question. On a répondu très clair. Maman, est-ce que tu as un bandara dossier à Fali pour pas dès le début? Au talaka ba émission nanga? Oui. Au talaka? Talaka ngo bandeli. OK. Tina nde toke na suka ya noko ayiko témoigner. Yango na zoloba. Siko zwa émission o natala na lobaka na première ti dimanche émission nanga musu ya dimanche ne place émission azeme bimaki na lobai na bino makambo ezonginda da quelques jours awa. Yango engindi. Émission noko tuningo moni noko abengaki azan noko ya Niki. Omoni kande makambo ezonginda. Toromona ba émission pe ko ya eko salama ba fête ko salama boromona noko wana. Alors pression ezalaki no makasi.
Tant que na bino Niki aza na retraite, Niki aki na retraite, Niki aki na likolo. Vous comprenez? Donc, nakolo ba makambo nyonso te pona osola no pona kolobango na live. Après ba appel na koloba makambo wana nyonso na ko expliquer na makambo anoko. Donc non répondre na live. Merci beaucoup, madame. Merci Aya. Nakobana nanu ko expliquer na bandeko na biso o nyonso babengi ba rappeler nga noko sangat de vidéo anoko avant na loba peut-être o na yaki nango na s'expliquer. Donc na pesa histoire. Ah, maman. Donc, bande konanga, na ozonga moi si mamuke, parce que eza important. Na ba émission nanga ya ebandeli, je crois na mekaki ko relater bino histoire réellement. Na loba na bino que non. Ndeko na biso Niki, basali 15 ans. Il y a séparation na fali et babota bana na bango mibale nde bato bazalo baba uti ko reconnaître mwana kaka sikote a reconnaître mwana wana mususu na ebisaka bino fali na Niki na 15 ans wana bamonana seulement 2 fois. Donc, quand je parle, bah, mon ana 2 fois, et ça que public mokili emoni bango na Niki lisusu 2 fois. Bah, mon ani na matanga li ke wing, ke moni, bah, mon ana na nikuna na ba justice na bino kuna pona kopesa kelia nationalité. Alors, ezalaki public, place publique, bah, bazalaki, donc, bah, mon ana 2 fois devant mokili. Mais en coucou, nombre nde toyebaki te. Mais oyo ba rumeur etambolaki ba photo, excuse, ekomaki ti et pas madame Ndaku, ezalaki des rencontres wana. Na ekobetela bino lisolo ya Bercy. Na lobi na Bercy, bolandaka maloba. Ngana pesa ka maloba musuna masesi na lobi na Bercy grand prêtre maire ya palais alingaka ya concert empereur Aboy. À sa grande surprise tellement ala batuna kopera na bango na kati ya move ba ebisi ke non empereur na kar na ye wana ozomona bisu wana zakaka ye na bandeko Niki na bana Niki. Soit disant libali sila. Mais au moins, abimisi ba billet pour na bande kwa Niki na bana nae. Na kati ya concert, a dédicacé bana nae. Na zongi moi sima pona ko expliquer. Parce que bandeko mususu baka na kati ya trouble, ba comprendre non eloko te. Misu ba benga ngo nini base bandeko kotala Niki. Kotala pena Niki. Est-ce que l'onga Niki ezo reflecté base? Afia base ten. Kotala Niki, est-ce que l'onga Niki ezo reflecté mutu moko boye ke il faut créer makambo akosela mutu makambo to te. Yaya, mutu atane longini elakisaka. Kete o penda boye. Na yeko skote la bino siko na ke na zui masuwa. Na luki kai ti bokatola. Na ke kokundola masolo ya bébé. Na sale émission moko dimanche na ebisi bino ngabi. Makambo ke zonginda mikolo ya ezoyinda. Batu na ba commentaire ba bando bimisa zemi na ebite soki petaki bata famille ya Niki na ebite. Zemi ba mapasa zemi ngabi ya ezoyinda kaka. Alors na eko sala sous émission mususu na eko ebisa bino histoire vraie. Na ebisi bino likambo bazo welela likambo na anonyme. Motema ezolala na este nzoto ezolala na west. Likambo ya anonyme.
Tangu fali abimaka abimaka na ba warrior te. Tangu alala na ba warrior te. Asala makamne moko. Eloko ezosala mwa trouble mukie bandeko kote na koyebisa bino ke Niki aza na zemi te. Pourquoi Niki aza na zemi te? Nakoloba na nga Niki aza na zemi te. Nazoloba na bino bozonga na bemission na nga. Ata Niki aza na zemi te, mais makambo ezobima mikolo ekonginda. C'est ça. Parole na nga naza kobimisa chaque fois. So na obi Niki aza na zemi te, mais makambo ekonginda. Mama mokuta komai na commentaire abi mais Sarah, yo moko zoloba Niki na zemi te, mais makambo ekonginda nini yango ekonginda? Yango enginditi. Engindi. Ne bandeli na ebisaka bino. Premier ba parole na nga na loba na bino na ba parabole ne bandeli. Undimaka te. Na bi ba warrior bo respecter Niki. Aza mama ya bana ya patron na bino. Mutatambola na patron na bino na sima mkongo azate. Awa sikoyo bandeko komi likambo ya anonyme. Likamba anonyme ezo simba te. Pona video o apostaki mkola pak. Bandeko ebele jour na yambaki oncle awa. Oncle alobaki na bino video wana eza erreur ya maloba. Bandeko ebele jour na yambaki oncle awa. Oncle alobaki na bino video wana eza erreur ya maloba. Mais bata mayele badutaki même makambo oncle alobaki parce que video wana kotala ngo eza nango ya lelo te ya video ya kala. Eza nango video ya kala même na ba parole alobaki yango eza Noël. Nga bato baza mayele o batala nga po ba comprendre makambo na lobaka. Déjà na changement langage nanga ke Niki na zemi te, il fallait bo comprendre que to composer. Je respecte. Alors. On avait quoi? Batala nga po ba comprendre makambo na lobaka. Déjà na changement langage nanga ke Niki na zemi te, il fallait bo comprendre que to composer. Si oncle on a beau mon état oncle Niki, hein, c'est son oncle. Nga na créé abatuti. Si oncle andimi aleka loba parce que voix na ye. Papa fallait aye biango. Nani comment on est la fille. Tina ye biango. Et ba relation na bango munyon so msu ba ye biango. Et ça la ta trouble parce que nga Sarah na ko yo loba ke Niki aza nzemite. Bo mona ke ko ba vantir. Sarah yaki alobaki aza na zemi et comme iso aza na zemi te. Yango falaki oncle aya a apaiser situation. Po problème ezalaki anonyme. Je crois ba yo panité tina suka likamba anonyme. Anonyme on dirait esimbité. Ariel Mwinda 21 bakosa binotin ba protéger rabatu. Oncle faut protéger moi na. Si. Ya bongo so Niki azaki pembe na obota. Donc aba na robota bino bosa la ke ba émission internet kaza na zemi non il fallait arrêter d'abord les émissions. To zalaki obligé à ko protéger Niki. Ko arrêter ba émission za osala de gauche à droite. Yango mo na télémaki ngabi Niki ane na zemi. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Non papa leka ebisi bino Niki aza na mobali na e ezosala bien te. Bon mon eti ke be monsieur silaki. Alors, tant que tu as banabino que Niki aza na ko na ba prière na ba retraite. Bo ebi signification ba prière na ba retraite wana ezakini. Donc voilà vérité ya wana. Vérité ya kini escalier pe komi. Et puis na ebisa kibino. Nga na kozwa courage ya kosala bino ba confirmation soki bimi na ngambu na bango moko. Pe na lobaka mutako ki ko contredire maloba nanga. Soit ekobima pa Niki, soit ekobima pa Fali. C'est quel pays? Oh, Famo, Mao, Mania, Wanika, Bazazoué. Soki bime pa na bango mbale te, bondima mutu te. To suki wapi? Na efse bino teke ko inda. O abimisi emo na Niki te. Point d'interrogation. Alors, tango batu bazolo bake, lukuta, boye na boye.
est-ce que botali niki cerveau na yaza muto sai sabiso déjà osala buzz na fali yaza makangu afali te po ba makangu bakoluka basala buzz na fali mais yaza déjà mama ya bana fali abota na fali bana intérêt na eza nini soko basala buzz na komba fali ke aza na zemi fali aucune importance et après tant batu ba découvrir que aza na zemi fali te to aboti na été et bimise ndengeni est-ce que batu ba ondimela esusu est-ce que batu ba kondimae niki elle est très classe intellectuelle. Moi, c'est pas ministre, tu es un fois un ministre. Alors, nga moko, na zui appel. Nakende kosomba pizza. Bah, na mon appel koti. Tata Sarah, ça va? Oui, ça va, maman. Je voulais juste dire que Bouye est malade. Tata Sarah, est-ce que oko linga koya kozala na ba bébé 3K? Nalobi, maboko eza polele kozala nunu na bango. Soki batu. Bazalaki na mato ya koyoka mais be mission na sala liboso na loba ba vérité nyonso pe na silisa donc ba code na ngatu wana muta comprendre ngo te nazo loba pe bien nazo préciser que Niki na Fally ba mona na ka deux fois banda bakabwana en public ba mona na ka deux fois batu ba mona Niki na Fally isusu na public bo deux fois wana bayebi te so bakuta na wapi bayebi suti bayebi place bakuta na te bayebi na bango bayebi na bango pete soki bakuta naka alors tango ekomi makambo eza sérieux il faut qu'on protéger vie à batu parce que mutu tom so azaki na salle d'accouchement bunane na pasi na obota awa baosa awa émission Niki kuna émission Niki non. Et Sarah Foboka témoignage wana batika babosana koto bazo finga Niki koto bazo zongisa boy koto bazo non on était obligé ya ko sala auto salaki pour na ko protéger alors ngana Sarah bajalo kitati c'est l'oncle de Niki demain ou après-demain peut-être oyambe lisusu po konginda susu bokanga data lelo ezonginda susu pe kaka mais parce que boulou ye kezali boulou ye kepena ya makasi la mama postenga la mama tika la banda meilleure page la mama donc boulou ye keza na minute soro lobi ke oza camarade Niki obenga Niki osoli na ye okosi Niki a outi ko s'enfermer pendant 2 semaines. Mais biso moi tozaki quand même chance wana parce que tozaki na ngambo a vérité na chance a rosola na bakei na bakelia Tata Sarah est-ce que babengo Tata Sarah na tonalité nini banana babomo na tonalité to nini pardon na kufa to nini mutachelo ka Tata Sarah est-ce que ça va bana Fally pardon français wana na kokite donc voilà na banda oloba chaque fois le warrior pour respecter tous les deux maman bango tout bazo mériter ba respect parce que connexion nanga mutekataki connexion mutekataki bandeko nanga bocha ba like donc voilà on était obligé de protéger les insultes surtout ezalaki makasi. Alors, ce n'est pas tout le monde nde oya supportaka ba insulte. Et na état peut-être oya zalaki nango akokai ko supporter ba problème makambo ebele. Donc voilà. Nalinga ina rectifier pour na makamba oncle et c'était normal. Bonjour ma bête ezaki normal
ba protégera bana ba protégera moi si azemi. Donc eloko nga akoka ko sabino yango wana mais ezonginda lisusu ekonginda ezonginda susu nayebi ke ba life pe salama mais konginda bokundoli ya bokundoli wana penda ya bokungu inkela ekobima epe ebimela pa na ngate ebima kaka ekobima nango automatique mais pour bino boza azema 6 mois donc bosa bémission azemi nana azema 6 mois en attendant tiboko marazema 7 mois tiboko marazema 8 mois tiboko marazema 9 mois tant bino bozo mwana zobota mapana bino ngai bana bazombuluma déjà. Donc voilà, on était obligé de protéger Niki. Banda lelo boye bake Niki aza toujours la femme de notre empereur. S'abonnez-vous.